Salut, bonjour, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, Maman B52. Je suis là, en tout cas, ma grande famille, ça me fait du bien quand je me retrouve devant vous. Je bénis l'Éternel parce que il a encore renouvelé sa bonté, il a renouvelé les souffles de vie sur tout un chacun de vous, ok? En tout cas, supportez-moi avec les articles parce que c'est juste dernier temps, je me suis dit, il faut que je commence mon introduction en français. Non, il y a que la France, c'est bon, thé. La grande famille de B52, voilà, on est là. Je crois que vous avez déjà vu le titre Nabiso. Et puis, bon, mon miniature Nabiso, Minya Nabiso, ça explique déjà quelque chose. Mais avant tout, je vais demander à toutes les personnes au Ezambalano et à Liboso, à Wanakati B52, la mignonne officielle, Narosenganayo, au s'abonner. En tout cas, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas ou n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne manquer de nos prochaines vidéos. La grande famille Libota, bozwa penza kiti ya liboso, bovanda, bomela, bozwa ba popcorn, bozwa ba jus, bozwa ba moi wine, bozwa moi score, energy drink, bovanda penza parce que tolingi to solo la moi mukie entre nous en famille kaka ndenge ezalaka. La grande famille balobi Ziguière Ezawana Ziguière, un film de Bellard télévision. Oups, my God. La famille. Bébé pesa ke sengo, ce qui I'm so proud of myself. I'm so proud to choose Bella Television because I know it wasn't the wrong part of me, you know. Donc, et c'est un moment yokara parce que pourquoi? Parce que na pona penza na omona ke na pona elo moko boe ya bien. Na pona elo ko moko ya malamu. Na pona parti moko o eza que sans polémique, sans Esengo izara vraiment ya kitoko makasi. La grande famille, en tout cas, je sais que boza wana ebele oyo toza wana nami longola te po ngamona na kati tango to landa Ziguière. La grande famille nani oyo yo amoni te ndenge nini Marie-Hélène a tapé fort na kati ya film o depuis to banda ki premier épisode ti 4e épisode na biso totala kilobi. Nanyo mona te combien est-ce que Marie-Hélène a tapé fort. Bandeko isala nge sengo oui na otala mama Marie-Jeanne Bololé ndenga azoko incarner rôle ba artiste o belle vitanga zora bango ezaka révélation nzambe tsoka lali nzambe a révélé alobi que non film ozo jouer toho mutu un tel fois jouer boy mutu un tel fois jouer boy pour façon Marie-Jeanne a kotaka na ba rôle na non abosana deux fois qu'eza théâtre abosanaka non et puis maman Marie-Hélène, en tout cas moi je pleure ensemble avec vous. Je pleure ensemble avec vous. Ziguière nde makambo. Est-ce que so toke kota Daeli? Daeli mungongo kauki. Lokola ya solo. Non. Non. La famille. Na lo lenge filmo ezo kende. Nana za d'accord nanga ke Papa Serge Mutabomisi Papa Alain. Na za d'accord nanga botikela na ba commentaire. Botikela na ba commentaire muto aza d'accord nanga ndenge na omonela ngo ezokendele. Ke Papa Serge Mutabomisa ki Papa Alain. Non, la famille. En tout cas, toko dévoiler nyonso te ka ndenge ezalaka balobi Ziguière nde makambo yo ona nolandi film te eza na ba angle ebele oyo batu bazo kozala édifié oyo batu ebele je crois je suis sûre et certaine que
na ziguillère, il y aura des gens qui vont se repentir, il y a des gens qui bako mind ways na bango, bako luka ko bongisa etamboli na bango na film au ziguillère la famille. Voilà. 4e épisode de l'Ekana Kilobi, lelo déjà jeudi total la 5e épisode na biso. En tout cas, artiste, coup de chapeau à vous, bravo makasi na bino. Toko tasiko na mama na likambo na biso oyo toyeli lelo awa na kati ya B52 la mignonne officielle. La famille balobi moto ezopela na ka ya ba voisin, moto balobi opération désabonnement na ba chaîne ya ba tata mwasi na chaîne ya banoko. Donc nazolo ba tata mwasi bozo ka boyebi na ko tshela bino audio moko ya ba minutes ebele bandeko bazolo bazo senga na ba cook nyonso bakeni ko se désabonner na chaîne ya tata mwasi Tendresse Dibinga et puis na chaîne de ya Noko Zuma. Bosa boete ko bosa boete ba quand même ba tout. Bosa bango boete to ebi ke bino boso bo lobby dali kampo wana bo lobby ba cook. Tata mwasi na yoki pasi na motema e baba cook ba finga mabe na yoki côté mo ba fingi tata mwasi ba bina ba maquillage ataka na maquillage peut comme problème c'est maquillage bo mono iza mabe mtache crayon kitoko boya ti cils kitoko boye pardon non kokate na famille non loba mingi te ponga na linga te na linga avana loba fona sana ba preuve to landa biso nyonso tu audio oyo na kolanda audio oyo la grande famille de B52 nous allons tous comprendre qu'est-ce qui se passe to ebi ke kuna bazo kabwana bazo panzana pourquoi parce que ba rôle bazo zoate ndeko azoya azosala ba émission azosala boye mais alingi yepe il faut incarnaka alingi yepe faut azalaka visibilité compte mais toko landa yango biso nyonso tu elongo ngai na bino to landa yango tozo continuer na kete na zawa to landa yango tous ensemble to yoka nenge ba sukoli tata mwasi na Noko boti ko sa bongo bobi ke na ba famille ba tata mwasi bazaka na pouvoir boyebi ke na famille ba Noko baza na pouvoir et pas na biso ba Congo kutu ba Noko nde baza na mama et pas na biso ba Congo ba Noko nde baza na pouvoir likolo bana ti et pas na biso ba Congo parce que pas na biso ba luba ba tata mwasi pe baza na pouvoir likolo bana. Il faut faire très attention la famille, faites très attention pour ceux qui tata mwasi na Noko basiliki bozo senga bat ba ke ko se désabonner bino moko boko yeba to landa nanu audio yango ngana bino tozolanda et puis tout kutana susu pour continuer 45 minutes. Tu vois, pour ça, total les films, après tout ça, en déni. Tout ce qu'on a le film, force franquille, tu peux savoir déjà sur mon abouto à l'autre qui nous go, bah, baza abonné, pour qu'il nous go sur. Pour qu'il s'abonne à la chaîne de Bango, il s'abonne à désabonner à la chaîne, oui. Naka force tranquille, maman, donc beaucoup mais naka balia bato, naka qui m'a s'abonner, que c'est désabonner aussi. On n'a même pas abonné à la page là-bas. maman. Mère, j'espère que vous allez bien. Non, vous allez bien. Oui. Mama Tamboula. Force tranquille, yo. Mais n'a privé, ça va être un peu. Force tranquille, quand même, mon commentaire, donc, il faut faire commis joyeux anniversaire.
Surtout jalousie. Bande qu'on a vu sur la peu importe, il y a le bien famille là. On va dans la photo, là on va dans l'excès ça va aider à même si on a commencé à se faire. Donc on a fait que na sinon na accès mon beauté non pas ça pour que jouer na S non. Yoka. Bino moyen qui peut soutenir il y en a mon qui moi quand ça qui n'a pas barré sinon tout coup pour quatre on a boit qui n'a pas je suis bosser à bien démissionner à démissionner la famille vote comme là La tala gango depuis lobby. Alors, vous avez la tala moko. Yoka bazo seka ba. Alors, qui était dans le nanga, c'est la famille nanga était loko. La chiki nanga. C'est Sabino, ngala bi au moins na vie la famille. On va zuma ba soutenir la maman, ça peut ça bon. On a parti pour la maman, bravo. Maman, bravo, continuer comme ça. Bah c'est Carabino Boy. Alingo kana nenga so mama ko pesa contact roté. Et le bata mide. Ça c'est comme ça tinda yo bima. Donc on s'arrête là. Tombo la sala boy. Ngana ebili ko bazana ba osala ngana ebango. Yo kana bisabango. Yo kana bisabango. Moko na ebite so azana ni abimi pa barezi kuna alobi o ya komi abakuku. Akoti alobi on peut formuler dinga mona se proclamer alobi a s'auto-proclamer dinga mona s'auto-proclamer abakuku na attention. Baba pour va comme la c'est visé ici. Et puis on disait si non wifi chez nous, non wifi. akenda ngambu moko oyo a perdre temps na ye atournaka te azwaka eloko te Mabonheur, maman grâce beaucoup permettre que ngana lobelo au moment mabonheur. Maman grâce à que n'importe quoi donc Florence pardon. Au moins il est à beau, Florence c'est la bébé. Et si un très bon acteur mais ba jouer na famille ba bomate. Azoyo kabiso. Ouais, bah ça au quatre parties voilà ni maman Au quatre na bino. Maman bravo. Une fois tu as aimé roté. Eh wo. Comédien bon côté maman. Je recommande caméra sous-souté à quoi ba o ba yaki ko ede yo ba ya hosa la promotion ba msobinga mokuti ba yaka na volonté na bango ba yeba teke ko banda opesa bango kuni banda utapa mama olive bazwa susu yo ka tena sisa yango na ina lo ba boy ba no ba bien en général ba o ba lo la mam tellement bo sala on a bonne foi bo tika la ka bonne mama sa bon tout en général bo sala on ka na bonne foi ya to lo ba petit que non to critiquer ba on a beauté ba no biso ba mama neki ba Diana biso ba neki na biso mais maman tu es là yo ka pe mama nga na cheme me one ni ko lo ba ni espérer que même ça peut se faire $50. Prends tes clics et dégage. La famille la seki pona na kanda te boyo ki balobi o ya lingi mam sataka na ba tournage même mam sataka ya pesa ke ba rôle azwa ba click na ba claque na e a dégager parce que tangu batu ba yaka kusala ko défendre artiste na o lingi to kusala promotion ya artiste na o lingi mutatinda kaoti et combien et komi soki o yaka koloba artiste moko yo sepelaka na e et komi soki ozana posa likambo artiste wana la famille na mitu na iza boy po nini mutakosela mutubola 99% soka pourcentage moko kak salite mutu abosani 99% ya bola mwana
batuloka ba bijou la reine, batuloka ba ibutu, batuloka ba soki bosso abimi alobi alongo e famille bota o mutu engagé ya zate to moni sika contrat de travail ya la famille bota zate. Mokili banga. Oui, ba makambo nyonso to pesa batu mayele ha. En tout cas makambo e pesa penza batu mayele. Pourquoi? Parce que toyebite muto ozozala naye asalela ko bolamu ekomi ketango muto wana aza na possibilité te wana to aza na mwa na koloba ngonde nini. Tokolo ba pele msu possibilité te mais tokolo ba le msu muto wana aza na moyen moko te na minute wana sale loko yo lingi ekomi problème pona ndeko wana. Boko moya koloba babilobela. La famille na bana to pa je me loko po sekisa kinga tango na zui audio oyo et sekisa kinga na façon moko donc vous ne pouvez même pas avoir l'idée. Un grand merci à toi ma petite sœur chérie Dark Laura balobi mwana ya Bella balobi Belgique wana Dark Laura, une femme avec de longues jambes. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vois aussi Magali V-Queen. Je n'oublie pas Jonathan Dembo, petit frère propre, petit frère Mogami, lokola onenge ndekonabiso alobaka les yeux d'une biche. Voilà. Donc famille bota tozoloba ki tokozala wana pona biso tokozala wana pona ba artiste nyonso tout ba dina chou en tout cas ba pesha lover nazoko rappeler biso lisusu pe ke na Candy Star film ezoleka kuna mama nanga na ebisi bino film wana kitoko boke ndikola film wana bokozala déçu la grande famille de B52 la mignonne officielle. Merci beaucoup à toi ma gloire Luzubu, je vois aussi Jemima Mavungu, je vois maman Clémentine Sidiki, je vois Orange 7, je vois donc bino nyonso tout bato bozala wana pour nous soutenir soki mama B52 boa ki kaka bozala parmi ba 10 premiers en tout cas mon rango to mankaka te ko yaka ko pesa bino ba losa ko pe ba merci. Voilà nzamba pambola biso la grande famille de B52 la mignonne officielle soki Yesu Christ azongi te ngai na bino to kokutana la famille na mikolo o mizali ko ya mais belle vie zalara yo. En tout cas nzambe wana apambola yo bela apambola continue ko pesa yo intelligence sagesse aux alaranango et faire comprendre tout que les insultes européens sont monopole to autorité devant quelque chose. Voilà, c'est son travail, c'est ton travail, c'est son travail qui peut rendre une personne valable ou capable. Donc voilà ma grande famille de B52 la mignonne officielle. Moi votre humble servante maman B52 na linga bino ya trop tomoni noko zoom en tout cas balobi batu bazoya ko se désabonner tata moi si batu bazoya ko se désabonner en tout cas balobi bozo ba clic na ba claque na bino bon débarras. Donc voilà, moi ça me fait du mal, je sens un peu pas si parce que to ebité nini o ekoya na sima nini oyo ekoya na sima mais tozaka kawa internet oyo kolala kolamuka tozalaka na problème sur problème ce qui est problème politique te eza problème ya nini toyoki kuna pe na bokotala ngo awa donc na ba vidéo précédente boromona Muzeki Ndingu aza peye pe na matière eza wana ya Muzeki Ndingu na nana sakasaka. Donc du coup la grande famille matière eza raté chaque jour olamu ki olala ki boye bazoko benga olali boye olamu ki phone tondi na ba message pona batu bazali ko informer biso nzambe apambola biso soki Yesu azongi te ngai na bino nde tokokutana na mikolo misali koya. En tout cas ziguyar ezawana tozwa penza ton tozwa to sala ngo kande to sala ngo wana to tala ba film na biso to aimer ngo to commenter to partager ngo nde ngo na seul moyen de soutenir notre artiste Belle Vie Kandi la patrona maman motema malamu
Maman Motema Boboto. Voilà la famille. Ngai na bino tokutani na mikolo mizali koya. Nzambe apambola biso. Bisous. Oh, la mignonne. La mignonne bongolia zéro. Le bezala qui na 10 52 bongolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bebe na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.